Touré. C'est là. Massa, pas sur la biologie. Bon, la chango. On voit déjà, service de service militaire, premier convoi, il peut crimer ses juifs bango. Pour la deuxième convoi, il peut crimer commandant Arras. Attends, juif de là-bas. Quand même, on a un nambo, il y a Simon. Oh, si on a comme un tir à Tirofa, vraiment, comment on a tiré bango, il faut un rebelle. parce que les gens qui belé, les criminels les belé, bazo balukati batama bomba kuna na ville, or qui baza ba criminel baza ba bomba te. Ba ça musala bien. Et ben tout ma bana na kwa luwa bo. So biti voir mama yemu. Okuta maboma belé. Baza ba bomba te. Batoka ba musunda ba minduki. Bomba na téléphone ya cher na maboko. Bomba azana ba minduki, azana ngona ba mbeli. Na ba carte ba DGM, na ba phare DC. Phare DC li bon modèle salité wa kangela mundu phare DC, abisi carte ya phare DC azana ngo. Basa musaki to fo landela maboma basa makamba bebele na butu. Omona ina moyi azali bomba na butu asa makamba mabe fo landela basa opération na esebesi wakazi. Donc so to zana esengwa komona nde ba olokota ba bomba boye, bakina bango batika bango te. Parce que baza vraiment ba vrai ba criminel baza wana. Lenga ba konzi ya mboka. Lelo bakangi mwana nsemi balobi gaza na liboma. Batindi na hôpital te ayoki bien te. Mais bakanga bantu nyonso wana lokolo tozana maboma na Congo. To cheke batinda biso na hôpital bamona ke mutu azana liboma nani. Maintenant, on a constaté dans la rebelle, la tinette nous a matama demandé banana di mettre dans 16e mairie. Et même convoi de quand même on a un peu clean parce que on va créer na bango. Donc on va kende na bango ça na sangana wa komanda. Il y a des personnes qui côté bolo kota bango. Ça comme na téléphone donc ça va triage. Et vraiment comment on a aidé bango. Aba ta mbete otia bango bango. Ya to ko ba tuko lo. Opération ya capitale mo. Pour la sila qui nous a donné quand
ani bambeli da biloko kiliki pourquoi bamisusu bazoki boye po bozwa bango bomema makasi vital makasi mosusu kutu atoli ndenge eza boye sembo biso population te ede chef de l'état biso soki toede chef de l'état te eza pasi parceke bakriminel bato mabe bakoti systeme ya maboma pourquoi bakoti systeme ya maboma ekokuta bango baza neti maboma baza maboma te oyebi bango pourquoi événement nelekaki banda lobi na palais du peuple na palais du peuple lobi tokangaki bamosusu baza na mbongo 1200 na bakamera na bamotorora si comme ça ntango tomoni boye tomoni suspect ekoti na mboka nde tobandaki biso toya bakombata tobandi banda 10e 7e parce que maboma ebandi banda 7e nde toleki poilu tivi nde deuxième convoi eza ekendaki liboso basi bakendaki est-ce que na bato nyonso bokangi eza na bao bandimi koloba bazali bamosusu yovandaka wana immeuble à Roger Frère. Nous avons c'est bon. Problème toza nango na mboka na biso eza bo ngai naza congolais c'est sukula abimisa muntu awa ke aza muntu aliboma akei ti braza ayibi eloko ayebisisa su tala eloko na yo oyo tiaka likolo wana eza te nani ayibaki yango muntu aliboma kobanda carte centrale na se ya pont ti mpona kokoma carte centrale bantu nyonso oyo bafandaka na se wana bazalaka bantu ya maboma te biso tolandelaka bango ngai na chauffeur tolandelaka bango omonyi avwa tokota na 20 mai tokota ya train ya 20 mai baoyo nyonso bafandaka place wana bazalaka bantu ya maboma te baza bantu ya kabila oyo apesa bango biloko na ye ke te ebanda koleka soki okuti ye okuti ye na telefone abo okuti ye na telefone ya cher eza bantu oyo ya kabila lepere akotaki na bango bantu ya renseignement toyebi makambo ya mboka na biso mais lokola bakongole toza lokola divise tolinga mboka na biso te totiake il fallait tozala bomoko mpona kosala nini kobimisa mboka bosengi bakonzi ya mboka basala Voilà, moi, on a place. Tu vas aller à la 16e mairie.